Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre sur la télévision que vous aimez, KO Congo et Sengo Officiel Plus, la télévision qui vous donne des informations en temps réel, les réalités quinoises, les réalités de la République démocratique du Congo. L'actualité politique aussi, c'est notre devoir, notre mission de vous informer et tout cela, nous le faisons avec authenticité, c'est-à-dire nous cherchons les informations, nous tirons les informations à la source, nous vous les amenons ensemble avec nous, avec vous plutôt, nous analysons et chacun donne son point de vue. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, chaque fois que vous suivez vos émissions sur votre chaîne YouTube, n'hésitez pas d'envoyer vos commentaires, de poser des questions, toute question qui va vous passer à travers vos esprits, vous nous les envoyez et nous serons là pour répondre. Certainement, peut-être nous allons les faire ou encore nous allons chercher la personne que vous voudriez que cette personne vous réponde, c'est la personne que nous irons chercher. Et ainsi de suite, nous allons évoluer. C'est pour cela, je vous dis toujours, il faut liker votre émission, il faut s'abonner régulièrement, chercher à s'abonner, appeler tous vos amis, vos contacts pour s'abonner sur votre chaîne KO Congo et Sengo Officiel Plus télévision. C'est la chaîne, les bons choix, quoi, voilà, les choix qui rassurent, voilà. Vous le savez très bien, l'actualité en République démocratique du Congo, il y en a toujours, ça ne manque jamais. Jamais beaucoup là, sans que Bolamuka information ezate kolala kolamuka eloko sika kolala kolamuka eloko sika ceux qui ont politique était eza société ceux qui ont société était eza sport ceux qui ont sport eza environnement ainsi de suite environnement bato bakokama mais na minute oyo bato bazobela diarrhée na espace Kasai na Bandundu bato bazobela diarrhée likolo nini likolo ya mai euti na Angola ba bebisi yango na ba misala basala ya diamant. Aujourd'hui, la population souffre de sérieux problèmes de diarrhée, mais que voulez-vous, ça fait aussi partie de l'actualité. Mais ce matin de ce jeudi 9 septembre 2021, je vous rappelle déjà que c'est le jour où les léopards du Zaïre, Mobutu Sese Seko nous a quittés, et il nous a quittés, c'était au Maroc. Ce jour-là coïncide avec ce jeudi 9 septembre 2021. Mais ce n'est pas ça l'actualité. L'actualité, vous connaissez, c'est les élections de 2023 et les partis politiques se mettent déjà en ordre de bataille. Mais avant cela, il y a certains points qu'il faut régler. Il y a la question de la CENI, il y a la question de la crédibilité des institutions, il y a la question des garanties qu'il doit y avoir autour de ces élections que tout le monde veut transparente, démocratique, qu'il n'y ait pas de contestation comme nous avons vécu en 2006, en 2011 et aussi en 2018, qu'il n'y ait pas de vérité des urnes, qu'il n'y ait pas de candidats qui vont se leurrer parce que les résultats n'ont pas été à leur faveur. Pour cela, dans ce studio de KO, nous avons analyser toutes ces questions, nous allons aborder toutes ces questions, notamment la marche que la Mouka organise le 15 septembre, ce sera un mercredi, et pourquoi avoir choisi le 15 septembre. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec notre invité, qui n'était trop que Monsieur Junior Lopez. Il est le président de la Ligue des jeunes du parti de Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, le parti dont le nom s'appelle Nouvel Élan. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Monsieur Junior Lopez, bonjour. C'est plutôt Monsieur Joël. Joël, voilà, c'est comme ça comment vous voyez votre nom. Merci. Joël Lopez, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de KO Télévision. Et merci pour cette invitation dans votre plateau. C'est toujours une immense joie de partager. J'espère qu'à travers nos discussions, nous pourrons servir les téléspectateurs, la jeunesse congolaise autour de nos analyses, parce que je suppose que nous devons parler Congo et parler un. Donc merci une fois de plus pour cette invitation. C'est plutôt comment voulais-je dire, un plaisir pour nous, voilà, un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, surtout d'avoir accepté notre invitation en dépit de vos occupations. L'actualité au sein de la Mouka, c'est la marche de 15 septembre 2021. Pourquoi avoir choisi
le 15 septembre 2021 qui coïncide avec la rentrée parlementaire. Merci. Je pense que la question des élections, c'est la question qui taraude les esprits de tous les Congolais actuellement, parce que le peuple congolais, de partout qu'il soit, l'Est, Ouest, Nord, Sud, voudrait, comme dans toute démocratie, avoir des élections qui puissent garantir la population. Alors, pourquoi la marche du 15 et pourquoi une marche pacifique et pourquoi la Mouka s'oppose? Je pense qu'après une analyse sémantique du présidium de la Mouka, étant donné que la Mouka se trouve dans le peuple et en rapport avec toutes les réalités politiques, économiques, sécuritaires, il était pour la Mouka d'un droit de pouvoir prendre position en ce qui concerne l'avenir du peuple congolais, parce que vous savez, lors des élections de 2018, nous l'avons toujours dit, le peuple congolais se muait en un seul homme pour choisir son candidat. Le peuple congolais a assoiffé de changement, qui a démontré à la face du monde qu'il était temps qu'en RDC, nous ayons des dirigeants légitimes qui émanent réellement du peuple. Alors, la question des élections, puisque nous parlons de ça, bien évidemment, est une question primordiale, parce que nous estimons que la légitimité des institutions proviendrait des bonnes élections, proviendrait d'un pouvoir qui soit réellement une émanation du peuple. Or, ici en RDC, les crises récurrentes depuis 1960 qui font à ce que la RDC ne soit pas à la hauteur de décoller économiquement pour pouvoir être cette fois-là un État fort, parce que nous, au Nouvel Élan, nous avons toujours dit que les crises récurrentes qui sévissent en RDC trouveront leur solution en ayant une économie forte. Nous estimons qu'avec une économie forte, l'État congolais sera à mesure de financer à la hauteur de ce pays continent la sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous avons un état de siège, nous avons des provinces envahies, nous avons un budget de l'État qui s'est stagné, nous avons des institutions comme la présidence de la République qui consomment la moitié du budget de l'État. Donc nous estimons, ensemble avec l'exécutif, bien sûr, nous estimons qu'il est temps pour nous en RDC de procéder aux réformes, des réformes qui permettront bien évidemment à l'État congolais, cette fois-là, d'être soumis au principe de redevabilité et cette fois-là de placer le peuple au centre de l'action de l'État. Là est le combat de la Mouka. Alors la question des élections, comme je l'ai dit, après une réflexion, une analyse et une réflexion sémantique, la Mouka estime que nous devons aller au consensus pour lever la question des élections, puisqu'il se pose beaucoup de problèmes autour des élections de 2023. Nous avons relevé des contraintes, notamment la première et la plus importante qui est la contrainte budgétaire. Le gouvernement central qui a voté le budget de la CENI n'est pas en mesure de financer la CENI comme l'esprit de la loi le prévoit. Vous vous rendrez compte que dans les financements qui devraient être décaissés depuis l'avènement du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il existe un non-respect et une violation des textes de l'esprit de la loi. Donc la CENI est sous-financée à l'heure actuelle. Ça, c'est la première contrainte, la contrainte budgétaire. La seconde contrainte qui dérange encore tout le monde, c'est la contrainte sécuritaire. Nous sommes sans ignorer ici que les élections est un droit civique. La population congolaise, où qu'elle soit, est appelée à choisir les dirigeants qui devront diriger la nation demain. En 2018, nous avons eu les populations de Butembo qui ont été privées de ce devoir civique parce qu'il existait, semble-t-il, à cette époque, des contraintes sanitaires liées autour du virus Ebola. Alors ça aussi, c'est une autre contrainte. Voilà que l'État congolais, aujourd'hui, je traite l'État congolais de défaillant, puisque n'ayant pas pu répondre à ses missions, celle de protéger la population, risque de rendre fragile le processus électoral, parce que nous souhaitons avoir une adhésion au maximum de la population dans les processus électoraux. Et pour avoir cette adhésion de la population dans le processus électoral, il faudrait que la population, que le garant de la Constitution, qui est le peuple, qui est le réel pouvoir, comme moi je l'ai toujours dit, soit rassuré quant
aux garanties que lui donnent les dirigeants. Voilà pourquoi vous remarquerez dans cette question des élections, dans la proposition du calendrier électoral qui a eu lieu la semaine passée, la MOUCA appelle à un large consensus entre les parties prenantes au processus électoral. Parce que même au niveau des institutions, actuellement, il se pose un problème, celui de la désignation des membres de la CENI. La commission paritaire qui devait être constituée de la majorité et de l'opposition, actuellement, est divisée. Donc il y a un problème et que nous pouvons bien évidemment organiser les élections dans les temps, puisque nous refusons, nous disons non au glissement. Non au glissement. Oui à la Constitution, parce que la Constitution limite le mandat du président de la République à 5 ans. 5 ans renouvelables une fois. Une fois. Voilà. Tous les éléments que vous venez d'évoquer là-bas, les contraintes que vous venez d'évoquer, vous les résumez autour de la marche du 15 septembre, n'est-ce pas? Effectivement. Vous les résumez autour de la marche du 15 septembre. Mais la question qui dérange certains observateurs politiques, c'est pourquoi avoir choisi le 15 septembre? Pourquoi avoir choisi le 15 septembre alors que c'est les jours où il y a le retour des parlementaires au Parlement? Merci. Pourquoi avoir choisi cette date? Je pense que constitutionnellement parlant, la Constitution prévoit à la population le droit de manifester et de protester pacifiquement. D'abord, ça c'est le premier aspect de cette chose, le droit à manifester. Et la deuxième chose, je pense que la MOUCA, dès son existence, dans tous les communiqués, la MOUCA a toujours dénoncé cette cacophonie qui règne au sein des institutions. La MOUCA a toujours décrié cette Assemblée nationale partisane à la merci de quelques dirigeants. Pourquoi? Parce que j'ai tout à l'heure ici dans votre émission parlé du principe de redevabilité. Nous estimons que dans une démocratie, les dirigeants sont soumis au principe de redevabilité face au peuple, puisque le pouvoir qu'il détient est un pouvoir qui émane de ces peuples. Ouais. Voilà pourquoi dans les démocraties, dans les pays réellement démocrates, nous nous rendons compte que le président se fait élire au quotidien par rapport aux actions qu'il pose vis-à-vis de son peuple. Et lorsque ce dernier arrête de poser des actions qui bénéficient au peuple ou encore qui sortent de l'esprit et de la loi, vous vous rendez compte que les populations sont dans la rue pour protester et le pouvoir recule face à ce poids de la population. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà pourquoi le peuple qui est le souverain primaire a le droit de dire à ses députés, de dire à M. Félix Tshisekedi, vous n'êtes rien sans nous. Nous sommes le peuple. Le peuple, nous voulons avoir des élections crédibles avec M. Félix Tshisekedi, avec le FCC comme challenger. Mais nous voulons avoir un processus électoral garanti. Nous voulons avoir un processus électoral sécurisé. Voilà ce qui est l'expression, ce que sera l'expression du peuple ce 15 septembre dans toutes les villes. Dans toutes les grandes villes de la République. Ok, si on peut aborder cette question de la marche aussi en Lingala, pour permettre à tous ceux-là qui nous suivent. Je vous rappelle aussi que cette émission n'est pas suivie qu'à Kinshasa, c'est partout dans le monde. Keo, c'est une chaîne YouTube internationale avec des sujets qui sont abordés à l'international aussi. Deko Joël, la MOUCA, outi ko la déclaration semaine passée au moko outi ko lobayango awa ba pesi calendrier lo lenge nini makambo sengeli ekende. Déjà avant point de presse soit Salemaki na ba deux leaders ya la MOUCA sikoyo Adolphe Mozito d'un côté na Martin Fayulu de l'autre côté toyebaki déjà date ya le 15 septembre que marche ekosalema boponi marche mokolo oyo rentrée parlementaire ekosalema awa outi kolobake ezali pona kolakisa na ba ponami wana na batu oyo balobeli ya peuple que sans bango sans population bango bazalité. Mais lelo yo nakolandela ndenge outi koloba ndeko olobi que tokomi na likambo ya kokende na consensus na makambo nyonso oyo ezali kosala lokola ezali ko bloquer mboka. Alors mutuna ona batu nyonso bakomi kotuna makambo ya vérité des urnes ekwei tokomi siko na consensus. Qui dit consensus ba misusu bazolo bezali ko kabola pouvoir
Yo lobi nini ndeko Joël Lopez. Merci ndeko Nabandi. Question à vérité des urnes. Question à vérité des urnes, il faut tout comprendre. Vérité des urnes, ezali koloba simplement ma ponami ya solo. Ah bon, tout beau ça dans 2018 publication. Oui, il y a 2023 ezala ya solo. Nazali ko yanola. Elingi koloba était volonté à peuple ezala prise en compte. Si ko lamuka étant donné que azali na balobeli na ye ou ezali mona mboka Adolphe Muzitote président élu Martin Fayulu, bazali ko observer situation politique, économique, sécuritaire, paix sociale et mboka. Pour na ko belela, pour na ko sala rapport, pour rendre un compte na population, pour être population de apona ki bango bazala balobeli na ye. Mais vous allez comment na batoué bazali ko bunda contre population, ou ba yibi bo kondi ya peuple, ba pesi yango batu misusu, bazali na division na moment wana. La moka lobi boye. Tozali na 2018 ici ka to bebisaki. Toko sa la révolution non armée. Révolution non armée wana linko lobani toko simba minduki te. Parce que était monduki oyo mboka ezali na yango ezali population na yango parce que yende azali mokonzi. Biso toko tala toko lobela population wana. Siko tozali ko kende 2023. La muka azali ko sala ba analyse azali ko tala ete. Na niveau ya cour constitutionnelle ozali ko mona ndeko Tshisekedi a bundi afandisi ba juge ozalaki ko violer esprit ya mobeko likondi. Lelo moni question ya seni ezali ko déranger batunyo so parce que biso la muka tolobi ete seni esengeli ezonge pa ya peuple parce que peuple nde aponaka ba dirigeant na ye. Biso batu to ko bunda pona tozo bokonzi tozala biso te lobango na mozindo ezonga na peuple na lolenge nini seni tozana likambo biso bato tozali kobunda tozala biso moko ba arbitre ya match oyo tokosala te mais tolingi nini seni ezonga na cité lingo loba nini à travers société civile. Société civile, tozali na ba église, ba confession religieuse, tozali na ba ONG, tozali na ba mouvement citoyen, tozali na ba mouvement ya ba femme. Vu représentativité ya société civile, ya ba confession religieuse dans le peuple, puisque peuple congolais a ça la raté, peuple congolais a zanandaku, peuple congolais a zali ko souffrir. Vu représentativité na bango na kati ya ba association wana peuple akoka ye moko ko bongisa mapona minaye apona mutu akokamba ye bongo ba politique yo ba ko siéger na seni ba ko siéger na plénière pona kotala lolenge nini c'est peuple azali ko bongisa élection na ye parce que tout moni ba politique nde bazali cause il y a pas si la population ezali koleka ezali komona ba crise nyonso uta 1960 kino lelo ezali ba crise moko politique oyo ko trouver solution na yango soki tozali na ba politique moko oyo bazali sérieux oyo ba uti pa ya peuple Ndeko Joël na sepeli makasi na ndenge omemi lisolo wana ya seni ezonga na maboko ya population ngana tu nazotuna est-ce que bozali komona eteke na démarche wana ya kozala na seni oyo ezali apolitique na lingala na ebite sur tolobanini seni oyo ezali ya la mukate eza ya FCCT eza ya union sacrée c'est-à-dire ezali seni oyo ekozala na sembo ndenge balobaka na lopoto l'église au milieu du village. Est-ce que moi Ndeko Joël en tant que politique yozo mona te que démarche oyo ya bino ya la muka ezali démarche moko ezali na piège na kati wana tango bino bolingi mutu nini oyo akozala wana akozala na tendance tendeko ezala lobango pe na sembo mutu nini bakotia na mutu ya seni oyo ako remplacer Corneille Nanga akozala akomemama na mupepe moko boyete. Est-ce que mutu wana na Kongo azali na tango? Merci ndeko wana uzali ko kamusanga c'est que vous allez ko remettre ba valeur na biso en cause na bandi ete na kati ya ba confession religieuse et surtout ezali important makasi ezali ni respect ya mibe comment etango tozali koloba état de droit tozali koloba respect état de droit quand même bozo soutenir rango na lamuka état de droit ezali koloba nini ndeko yango nazali koyenola ni koloba kotika na kati ya oyo mobeko esengi kozala o mobeko elobi voilà tango tozali koloba ete peuple ye
moko alingi ko alingi changement azala responsable ya changement na apona ba dirigeant na mais rozala soumis na mibeko rozala écrit de façon consciensuelle yango wana tant que tozali na kati ya consensuel na lolenge ya politique elobaka mingi ndeko Joël consensuel na nenga politique ezali biso nyonso tozonga wana total makambo ezokende lolenge nini na bandi soki tozali ko placer peuple na kati ya action ya l'état bongo romona makambo ezalité tala mboka na biso uta 1960 nazali ko talisa ba crise kino lelo 61 nazali komona kezali ba crise moko politique voilà pourquoi ba politique wana nga na lobby il faut bazala animé pardon na sursaut moko patriotique pona kotala ete tozali kosalela nani tozali kosalela peuple yango wana to lobby biso nyonso tomicha ensemble la moka ezali ko luka poste te faut to préciser loko wana tangu la muka azali ko senga ba réforme wana ko salema pa bandeko bazali ko kamba mboka déjà parce que la muka elingi ko zwa botutu échec parce que les mandatures déjà éprouvées suffisamment na kati ya peuple qui va échouer sikoyo puisque il faut to bongisa pouvoir ekoya na 2023 il faut pas la pouvoir ya mayoya pouvoir ya bato bazali ko diriger ba cambio bazali soumis na principe de redevabilité vis-à-vis na bango mais pouvoir ezonga réellement et pas ya peuple bon to refongola dossier wana ya mokambi ya seni pouvoir ekoya na 2023 élection salami na lolenge la muka alingi mais ekeyi na lolenge peuple alingi na lolenge peuple lengi ndenge la muka aza ko soutenir eza bongo la muka azali ko soutenir ndenge peuple et alingi élection salami na 2023 peuple alinga ki salema lolenge wana na simana yango la muka azali ko soutenir yango pouvoir ekeyi na maboko ya mutu mosusu ekeyi mingi na mutu ya la muka te est-ce que la muka Adolphe Muzito na Mopanzi Martin Fayulu na Mopanzi mosusu ba ko soutenir pouvoir wana ko yasima mais na 2023 tozali ko senga élection ezala réellement impartiale ndeko ozali ko mona élection en 2018 mobeko lobaki nini mobeko lobaki était seni a ko publier ba résultat bureau de vote par bureau par bureau sikoyo au moni mu PPA élection tant population alobaki était ngana poni ya ngai candidat ngana poni mutu ko kambanga oza président élu Martin Fayulu au mona ki banguna ya peuple babanga ki ko publier résultat bureau de vote par bureau de vote ba publier résultat moko compte que ba résultat oyo ba sango ba publiaka na 2018 ezalaki vraiment ya solo nazali ko tozonga na esprit ya mobeko esenga kinini mobeko esenga ki était bureau par bureau et même qui ko publier ba résultat moko chiffré sikoyo peuple congolais na moment wana position ya peuple ezalaki nini parce que ozali komona combat ya lamuka mboka ezali ko évoluer mboka ko freiner te pour lamuka elingi mapona mia bien mais la muka azali pe na combat ou ezali ya édification ya peuple ko fungola peuple maye le peuple a ko comprendre effectivement que balali ça y est peuple sengeli ya la muka pour comprendre rôle nini esengeli ya jouer na kati ya mboka oyo parce que tango ba dirigeant bazali ko bima libanda ya mobeko ba dirigeant bazali ko sala au peuple alingité en ce moment ba dirigeant on a ba commis ennemi ya peuple parce que ba commis oppresseur ya peuple yango na mona peuple il faut tellement tout le monde a rango na mikili ya poto vous allez comme on a ba grève ezali ko kende 50 60 jours parce que peuple ayebi ba droit na ye peuple ayebi ke nazali souverain mutu a rebundelanga azali te soki ngamoko na télémité vous allez comme on a na mboka loko la France na pesa par exemple on a mingi po peuple gilet jaune ou azali ko landa biso ba gilet jaune ezali même ezali descendance ya révolution ou ezali qui déclencher na augmentation après aller pas tant ba campagnard ba moni était lipa et mati souffrance est commis au quota na ba chambi biso to lingi changement au salaire mona qui peuple français a c'est mieux qui comme un seul peuple et loko la muke ezali ko sala ete peuple akoka ko fungwa mana maele le peuple congolais a komi ko eba ete budget mboka sengeli ezala ko peuple congolais a komi ko s'intéresser na ba question économique sécuritaire yango na combat ya la muka pour peuple azala éveillé parce que la muka ezala Adolphe Muzito ezala Martin Fayulu bazali na bango simplement ba porte étendard ya combat ya peuple bango ba usale le côté peuple nde esengeli ya telema ko porter ba kambinaye na kibokonzi ndeko Joël tozongi disco na mutuna na biso oyo ya motonini ya seni mutuna na biso ezalaki bongo motonini oyo bino bomoni akoki ko kamba seni oyo akozala problème pona kambo susute biso to sengi ete ba partie prenante sur la processus électoral oyo va se mettre d'accord vous allez comment on a blocage ezali na niveau ya lamuka te parce que lamuka azali ko proposer d'ailleurs ba piste et solution au bandeko bazali na kati ya pouvoir bangi ko saela te
Vous avez comment un blocage à Liboso. Blocage à Liboso, ils allaient dans un niveau à la confession religieuse. Église catholique, église SCC Bazali, d'accord, tu as église protestante, nous sous. Église catholique na protestante, bazali na bénédiction à la mouka. Non, bazali na bénédiction à la mouka. Aux allez comme on a déco. Ah, tu as un problème, on a un boka, aux allez barbarie, ils allaient régner mingi. Vous allez comme on a les loba églises, ils allaient qui n'a pas venir au côté na Kasavubu. Vous allez compter 20 églises dans le Pangomoko. Pourquoi l'État a organisé cadre légalité na kati na sima ba église wana pour bazala identifier pour bazala bazali ko sala mbongo. Ils allaient ba entreprise l'église comme cop. L'État puisque l'État a sakana batuana au moni l'État mais l'église catholique ils allaient église où ebundi même pour na combat il y a ndeko Félix Tshisekedi tangwazala qui na opposition l'église protestante lelo ce sont les églises les mieux organisées na kati ya Congo lelo donc tokoki ko lobaete que église catholique na munene na yango na merci à la muka wana ezali même ko finga église catholique la muka esengi était conscience c'est à tous les niveaux au niveau politique parce que na lobby qui a tout à l'heure même na assemblée nationale bazali ko siéger bazali ko yokanate commission paritaire au Sengeli est statuée sur question d'élection. Ils allaient diviser. Donc, problème, ils allaient na kati koune ils allaient libandate. La mouka puisque ils allaient comme ma combat à peuple, ils allaient proposer. Ko proposer wana na sima ya média, ils allaient kolobanini. Ils allaient édification à la population. Tant que vous allez benga na marche, vous allez au moins la population, vous allez comprendre le lengenini mboke kufi, le lengenini bandego ya pouvoir, vous allez sali la budget au muzito atika à 3 milliards 700, peuple azolo ba photo bima parce que bato vous allez porter combat na biso bango yo réellement. Ndeko Joël, ngana ozongela motuna oyo. Na landaki bandeko mosusu ya politique PKK ndenge tosala comme ça na biso chasse à l'information ndenge bino moko balobaka est-ce que information na yo ezali na source na yango lelo yo ba confession religieuse ezokoka koyoka na te parce que tolinga te bino kuna na lamuka boyebi position ya ba si confession religieuse mais ba mosusu pe lisusu bayebi position il y a les deux autres confessions religieuses c'est-à-dire catholique na protestante bayebi bango bayebi que ba protestant na ba catholique bazobeta carte ya lamuka bino kuna na lamuka bozali kolobake ba sisu wana bazali ko beta carte ya pouvoir notamment Félix Tshisekedi ezali bongo ndeko Joël te na meki kotali saon de nobi problème ezali na niveau na biso te lamuka azali ko observer ko sala analyse oui qui vous l'observateur mais aux soutenir des marches à baninga moko boy kuna on peut ça ba contrainte ya liboso ezali ko tali ça été processus électoral ezali biaisé les processus électoral moko ezali ko favoriser fraude na tali ça ki yo nomination ya ba juge na cour constitutionnelle lelo nazo tali ça yo nomination ya président ya CENI voire même bango ba parti prenante bazali na kati ya assemblée nationale bazali ko yo kanate donc problème ezali na niveau na bango ezali na niveau na bisoté de Joël na makambo tali cour constitutionnelle tozalaki na lwamba bande ko beta carte ya FCC batuni soto ba ebiango soki ezalaka président Fayulu Mutako maka président ou bien président Adolphe Muzito comme président de la République alingaki andima ko travailler na président cour constitutionnelle lwamba Benoît Tilelo ndeko nazali tango tozali ko loba wa ezali refondation à l'état refondation à l'état ni ko loba nini fondation à ba institution à l'état les alliés fondation voire même il y a constitution na biso les alliés co-organiser société na biso parce que wanande za la mission principale il y a ba dirigeant na biso les loso qui to kei na analyse moko profonde pour na kotala été ascension il y a pouvoir il y a ba dirigeant kino 1960 si les lois ali komona yango des ali cause il y a ba répercussion aux ali sécurité insécurité alimentaire les ali insécurité na niveau ya ba province to sengi nini to sengi refondation à l'état écoleka d'abord par respect à ba texte aux ali corriger société na biso tango ba dirigeant ba ali ko organiser société bango moko bazali ko violer ba texte aux ali ko limiter soit pouvoir na bango ou bien champ d'exécution na bango mabe bandinde wana yango komona peuple a koki otazali na droit à côté mais puisque constitution et pesi droit wana ya côté les la bateau bazali ko za ba décision moko inconstitutionnelle pe ko ça la volonté à peuple donc na bandi soki to tikali kaka na kati ya parce que il faut pas to
to bungisa pe peuple na kati ya combat wa zali na yango parce que moni biso na nouvel élan parti Adolphe Muzito to boya ka kokota vraiment na ba débat ya ba personne moni parce que batuana même ndeko Félix Tshisekedi azali congolais ngana zali moko ya bilenge on a lobaka il faut to discuter même na ba jeune ya ba parti politique mususu les loto rosa ba jeune ya lamuka na ba jeune il y a IDPS par exemple, il y a Union Sacrée, ceux qui ont organisé émission moko bajene ya la muka koto na bajene Union Sacrée. Tala lo lenga nini to robongisa mboka o parce que tozali biso nyonso ba congolais. Les lots tozali na problème ya tribalisme ezali kokota. Biso tozali jeunesse, tozali 60% ya population congolaise. Donc biso des main d'œuvre, biso des tozali pouvoir, biso tozali na pouvoir ya ko nommer to pe ya ko renverser. Il faut tozala uni. Les lots ba dirigeants wana bazali comme ma division. Pourquoi? Parce que bazali kozwa pouvoir pour na pouvoir, bazali kozwa pouvoir pour na positionnement. Les lo budget mboka depuis Adolphe Muzito atiki yango na 2012. Augmentation ezali ko salimate. Mais production minière ezali ko doubler. Mbongo wana ezali ko kende wapi? Vous allez comprendre. Biso tolingi ete pouvoir raison mais pas peuple. Pourtant où l'état azali ko bongisa misala, l'état azali ko tonga banzela, tozali na besoin. Lelo pona olongwa, mutu abotami na Kinto pe na province akufi ya moni province mususu parce que banzela ezali te. Tozali na besoin à 50 000. Tozali na besoin à 50 000 km de route. Ils allaient combien? Ils allaient au moins 50 milliards de dollars au gouvernement. C'est y a ça la moussala pour mobiliser. À ton banzela bon économie na biso la booster. Les gens allaient au moins na ba maman na ba wenze. Ba ya ba chambre froide, ba ya ba vivre frère, ba allaient menacer la population. Ba allaient menacer na ba service à l'état parce que ba dirigeant ba lobby était biloko ekititalo. Sans pour autant que tu as le contexte, le contour économique, tu as esprit à mon bec qu'on dit constitution. Et là, on a total et si canine de sali ma bé, bon, tout le monde était tango ezali, réconciliation nationale, il faut essayer. Mais réconciliation nationale, il faut essayer peuple, il faut à la partie pour une katia makambo. Déco Joël. Parce que rupture, il y a confiance, ezali entre les dirigeants et le peuple. Ok. Bandeko, tozali na ndeko Joël azali président, il y a Ligue des jeunes, il y a parti, il y a Adolphe Muzito, Nouvel Élan. Et l'on a un tozo lobela makambo matali politique na République démocratique du Congo. Ndeko Joël, tozongel nanu li solo ya marche. Marche ezali le 15 eko bandela wapi eko suka wapi. Message nini eza na kati ya marche wana? Message ezali misatu, message ya liboso ezali toboyi glissement. Yami balé ezali toboyi seni et politisé. Yami misatu ezali tolingi ba réforme. La réforme nde ko permettre l'état pour qu'on a ba moyen ya ko financer processus électoral parce que tolobi tolingi ko kene maponami mais tolingi to kene maponami ya lolenge nini il faut te respecter esprit ya mobeko il faut total likambu ya loi électorale pardon na kati ya ba réforme wana ko salema na ba partie prenante nyos tolobi la muka ezali ko proposer la muka elobite o ya pesi ya ngonde sengeleza. Il faut passer ensemble, bon, battre l'esprit à loi, bon, battre la question à financement à l'élection, bon, battre la question à état de siège, parce que les lois sont qui ont été une élection, bah, dès qu'il y a tout qui va voter. Vous savez comment on a? Donc, les alliés. Insécurité, les alliés. Bah, qu'il faut la moi Brest. Et qu'on favorise peut-être. Tant que tu as la macamboya état de siège. État de siège, les succès bien échec. Non, tous allez, toujours. Il y a malamu, il faut soutenir. Il y a mabé, il faut tout. Il faut que boire. Na bandi sécurité intérieure, les alliés questions, les alliés concernés, parce que la population, a besoin de sécurité. Mais la plus grande question à se poser, les alliés, le mécanisme ni gouvernement où les alliés en place pour être état de siège à la réussite. Vous allez comment on a? Parce que tu as une question à financement na loba qui a que mboka ezala makasi sur les mbongo ebele. Donc vous avez un bon pour financer Banzela, pour financer sécurité intérieure à travers achat Minduki, pour vous allez mboka vous allez respecter. Il y a pas condition ni l'état na biso azali kotinda ba soda na biso na front. Na salaire nini na prime nini les lots allez comme on a même IGF et quand ils détournement na niveau ya armée c'est grave ba condition parce que ba o bazali ko bundela mboka bazali ba congolais bazali bande ko na biso. Donc il faut to lobela bango. Tant que tozali ko loba état des droits ni ko loba nini. Yemoko présidence de la République aliate, Yemoko exécutif aliate, mais pas soit part ya justice, les lots salaires ya magistrat. Oh, Muzito Amema qui n'a $300, tina $2000. Et perdre 50% de pouvoir d'achat nango parce que l'inflation est allée, biloko est allé ko matana na wenze salaire est allé ko évoluer parce que l'état est allé ko produire mbongote. Justice wane rozala la merci à ba dirigeant.
Bah, la justice, il y a 2 poids 2 mesures. Les autres alliés na armée, sécurité intérieure, budget ni l'État congolais, à l'ouaka pour le secteur ouana. Il y a des problèmes, il faut discuter dans la société. Tout à l'heure, pour l'État est incapable de créer un bon pour financer l'armée. Pour l'État est côté armée, ils allaient infiltrer. C'est-à-dire l'État est défaillant. Il faut tout répondre l'État. Il faut tout répondre l'armée. Ils allaient les canissés malades. Ils allaient les canissés recensés, ils allaient les camarades malades, mais recensement, il faut ça les conditions, payer le lingue. Mais ils allaient une étape à projet. Parce qu'on a un projet, ils allaient bien, mais exécution à projet, ils allaient que normes. Total la bango ndenge bazomi mais la démarche ango. Tozongi boko bandela la muka et ko bandela marche wa. Voilà, na bandi ba secrétaire général a parti aux alliés constitué et la muka bazali comme c'est multiplier ba réunion pour na ko yeba été le lingeni marche rubanda wa puis parce que marche les alliés marche encore sur l'étendue du territoire national. Donc vous avez une dimension encore ya munene. Alors na bandi na ba jour topé ba heure les alliés koya ceux qui va lever option et tika 6 jours le 9 tika 6 jours oui le peuple congolais azali assoiffé azali causer l'information na bandi chaîne na bino azali chaîne moro elanda maramingi peuple congolais toko leka lisusu pona kotali sa peuple ba itinéraire nini toko zoa poto ça la biso nyonso shit n'a parlé du peuple shit vous en avez parlé du peuple mais et coïncidait que parti à président de l'Assemblée nationale on est à distraction distraction de bango bazana droit au marché té bino bazana droit au marché ya bango marché za distraction bazana droit au marché ya bino ezali distraction té la muka ego bima na balabala na bandi président de l'Assemblée nationale peut partir na ego bima na balabala ezali problème té biso tozo lobela la muka tangu la muka rosa na balabala la muka ezali expression populaire. La Mouka Ezali expression populaire. Pourquoi? Parce que la Mouka Ezali, plus de 61% de la population congolaise au Bazali assoiffé d'un changement. Donc, n'a pas une dimension Ezali n'est mon côté. Bango Bazali ko soutenir ba institution, mais ba institution on Ezali à la merci à peuple, tu Ezali na merci à bateau Bazali ko kamba bango. Parce que na lobela qui principe ya redevabilité. Ba dirigeant esengeli bazala soumis na principe à redevabilité vis-à-vis na peuple. Mais bango Bazali ko salela nani. Peuple a là pour s'exprimer. Bongo communauté internationale, est à la Likambo. Voilà. Communauté tant internationale que nationale, balande la Makambonio surtout, il y a politique aux Canana, République démocratique du Congo. Actualité zali munene na mboka na biso, tosili sinanu makambo matali la muka na marche aux zali prévu. To fongoli moi lisolo mususu. Gouvernement ya sama lukonde balobi tozo kende na recensement pe identification ya population na lamuka bolobi bon ezali likanisi malamu to ezali moyen lisusu ya komema mboka na glissement na bandi tangu mwana mboka Adolphe Muzito azalaki conseil la peuple à sonjaki yimuto azali moto à sonjaki na question état li recensement donc ezali kambo malamu parce que recensement et permettra na gouvernement et quantité ni ya population azali na ngo esika ko sala plan p ko prévoir ba politique publique ni ko permettre été population azali na suka ya Congo ba ko koyeba e po ba ko assister donc c'est une bonne chose mais si ko to analyser parce que omoni ya biso tant que tozali ko le kanate fait tozali ndeko informer population population yenda azali mokonzi biso tozali ba lobeli na ye to analyser mokende ko lelo tozali na infiltration il y a plus de 11 provinces siko soki tolobi to sala recensement ko sala na lolenge ni yo ndimi ete batuba ba ko sala recensement ne ko sala kaka ba congolais. Voilà question à tout niveau. Question à balobi recensement na identification. Ils allaient pour nous identifier. Peuple a une réponse. Vous allez infiltrer. Recensement ça les marana ba condition. Et puis gouvernement topé pouvoir ni ko ça la recensement. Mais allez pouvoir mo ezali légitime, ezali émanation à peuple té. Tant mboka ezali passoire il y a ba groupes armés tant ba groupes armés bazo soit contrôle voire même il y a ba mine il y a ba richesse ya mboka na biso identification au sel mais to identifier des bangunat
puisque armée na biso moko yé moko mwana mboka o azali ko kamba mboka azali ko reconnaître était armée na biso ezali infiltré au plus haut niveau. Et à reconnaître. Donc président de la République à reconnaître qu'armée na biso justement voilà pourquoi recensement ko salema na ba condition yote. Donc recensement ça les matin, identification ça les matin. Té tolobi té que recensement ça les matin de ko. Il faut comprendre bien ilo nazali ko. Recensement sengeli salema. Mais contexte actuel et la société na biso ezali ko permettre être recensement et ça les maté parce que mboka na biso ezali infiltré to ça la recensement voire même ya banguna ou ba okoma ba congolais. OK, voilà, recensement par rapport au contexte ko kiko ça les maté. Mais si ko bino bozo proposer et ça les manalo lenge nini na tango nini tango la mke okoma na pouvoir tozali ko lo ba refondation à l'état et ka partir ya mapona mia solo peuple aza na ba dirigeant ba outil pa na ye bongo ba oyo ba kokamba. Puisque Barokamba pour na bateau Barochabango, bateau Barochabango, vous allez la peuple. Bateau on a bako aménager si quoi ba politique ou bénéficier peuple. En ce moment au comment on a été les lots Congo et comment mboka moko ezali du moins respecté na niveau ya Afrique topé ya mokili mobimba puisque tous avez na dimension moko ya continent. Les lots par rapport ya ba ceux qui na rôle ba intérêt économique, tous allez même na droit et devoir ya ko protéger ba pays ezali frontalier na biso. Vous avez comment les ko senga été tous na makoki ya ko financer armée ya ko eba le lengeni armée na biso et coopérer bon tous à mboka respecter. Déco Joël o ezali lo. Mais na bandi tous allez quand même d'accord parce que binope ba journaliste bozali ko subir injustice sociale parce que les lots moi salaire aux alai ko il y a 5 ans passé les lots ils allaient diviser par deux parce que maman nanda ko moya sala wenzeza te. Vous allez comment on a donc tous allez biso nyo sona kati ya gouffre o esengeli to réfléchir puisque situation économique aka ya mboka ezali situation économique ezala voilà déco na komema na net na lolenge ya question pour un champion na bandi boy ceux qui la muka a commis lelo na pouvoir secteur nini akwatake ya liboso pona kopesa bato nyonso tout confiance na bandi la muka tozaki na 2018 tozaki na projet moko commun na bandi parce que au moni peuple a jugé ka ba kambinae par rapport il y a ba programme de société projet de société na ba moni Adolphe Muzito azali moto a mesani kokoma ye mutu azali mwa kola musa peuple na mayo etali ba chiffre parce qu'il y a le ba chiffre ndé et ça la réalité to ye ba réellement ce qui tozali wapi peto kende wapi omoni mais ba chiffre na ep na tango na ye amema kango vraiment bien tozali la budget à 800 millions de dollars moins d'1 milliard en 3 ans et 7 mois Adolphe Muzito a bimi a tiki budget na biso na 3 milliards 700 donc tozali na augmentation moko fois 4 soit 300%. Tokei na banque centrale et si ka ba compte ezalaki yo négatif atiki ba réserve d'échange atiki yango na 1 milliard 700. Donc vous allez comment on a été ba politique ezaki aménagé pour na ko répondre vraiment na ba attente ya peuple yango zayo mo na ba benga gaé yango ya Adolphe ba attente ya population ezalaki respecter yango mo na ka ba banda okenda dollar et mata stabilité économique ezalaki en ce moment il faut te le ba mais avant même akende ba étudiant ba bandozo al sous bourse té croissance c'est ça les maralolenge nini vous avez une population à plus de 100 millions d'habitants il faut population pe ayeba ka au monde tango ba dirigeant bazali ko kosa population tango bazali ko koka ko sala mbalo kutana bango wana te bakomi bango moko ba oppresseur ya population il faut autant la croissance na biso ko sala malolenge nini soki to garda qui capte to pe rythme wana lelo to to za na budget à au moins 20 milliards vous avez comme on a to za stagné na 3 milliards wana zali problème ya gouvernance zali problème ya légitimité 20 milliards de dollars na ba contrainte nyo surtout ya ba institution Bretton Woods mutuna pe na ngina tuna lamuka na pouvoir so nazolo ba lamuka c'est-à-dire soit Fayulu soit Muzito Lamuka na pouvoir beaucoup travailler na ba institution à Bretton Woods FMI Banque mondiale ou bien beaucoup bois qui sayango RDC a évoluer na lolenge na yemoko mais vous allez comment na mboka lokolo États-Unis d'Amérique ezali na niongo à la hauteur ya PIB na ye ce que vous allez kokende na bamboka ou ezali moi développer ou mona bato ete basa ela ba crédit système ya crédit biso un système ya crédit ezalité tango ndeko Muzito abimi ozali komona ba dirigeant ba qui après sala qui rupture na ba institution à Bretton Woods parce que bona qui était Muzito déjà futi nyongo o ya 14 milliards au Congo ezaki na yango tozali tolongwe na catégorie ya pays pauvre tolongwe na catégorie ya pays pauvre très endetté to comme pays pauvre non endetté to risque ko se développer biso moko menga nazali ko kamwa moi j'estime que kozwa nyongo ezali mabete
mais si quoi ezali mabe na lolenge ni ntango zali kozwa nyongo wana oli osala ochango na misala bongo koka ko tirer profit au futa kanda munda yo zali kozwa mbongo ba defi zali kolia donc MR 500 millions lelo zali komona mbongo ezali malamu mabeza te wana uzali komona bambongo lelo uzali mona mbongo FMI azali kopesa pona makambo ya covid lelo bakangi ministre mbongo yami mbongo za ichamaki na misala te uzali komona problème ça sala musala na uzali komona problème na biso ezali c'est que tozali na ba dirigeant moko o bazali ancré na ba valeur morale te o bazali wana pona ko servir peuple te parce que ba outil paye pas peuple te ba exemple ezali simple uzali komona donc to koki kozwa nyongo mais nyongo wana to financer yango to créer ba industrie ko créer to za na besoin mais n'œuvre misala kozala to tonga banzela bongo to koka ko développer mboka lamuka na pouvoir e ko bandela wapi pona ko pesa confiance directement na population na bandi tito kende lamuka il y a 2023 tenant compte moninga na lobaka il faut tout ça la chronologie des faits ko banda période donnée type période pona kotali sa population était tala mboka ezali na état oyo wana pe ezali erreur oyo ba dirigeant na biso ya mboka bazalaka nango parce que bazalaka assoiffé ya pouvoir pona bango en lieu et place ya pouvoir pona peuple lamuka à travers présidium na yango wana koki koloba ko étaler projet de société à lamuka te parce que ezalaka projet de société moko constructif biso tozali kotala social omoni ordre naturel ya vie ezali kosenga mutu akoka kolia mutu akoka ko se faire soigner à l'accès na besoin de santé à malamu bongo mutu wana ko se former intellectuellement et là vous allez mona bazali ko attaquer non voilà gratuité de l'enseignement ezali constitutionnel ezali bien mais vous allez mona pe côté mususu soki o côté armée du salia vous allez mona bana classe bazali ko teka beaucoup parce que azali na nzala ko teka lengeni vous allez mona social na biso to pe sécurité to pe ba secteur nyonso ya vie et ko trouver solution na yango soki tozali na économie mo stable économie stable ezali ko senga nini bonne gouvernance et la muka et tango ekozwa maponami la muka e ko appliquer réellement bonne gouvernance parce que moi na mboka Adolphe Muzito ko banda ba tribune na ye ba séminaire nyonso azali ko sala azali même ko la kisande ko Tshisekedi ete poko ka ko gagner mandat na yo peuple ya ko ka ko sanctionner o makasité tala ko sala lolemo azali ko sala te sala boy mboke sengile tambola boy ndeko Joël na lobby boy avant 2018 la majorité ya ba Congolais balobaki ke Kabila abomi mboka nakanisi ke yope oza na kati ya ba o balobaki ke ba Kabila abomi mboka bon tout ça na contexte oyo ke lamuka Muzito to Martin Fayulu yenda zo ki bokonzi na lolenge oyo Kabila tikelaki mboka o batuno surtout balobaka libulu oyo Kabila tikelaki mboka na tango oyo Félix asali na bokonzi soki ezalaki par exemple moko ya présidium ya lamuka azalaka wana alingaki asala ndenge nini na espace ya 3 ans eloko nini akokai kosala pour que bato batala boye balobi babosani mbala moko Kabila parce que bon tant que tozali koloba likambo ya légitimité ezali importante lelo ozali komona société na biso ezali divisée parce que moto azali na bokonzi auti pas peuple te wana bino nde bolobaka bongo ba misusu bazoloba ke aza nani aotai kolanda Kabuya lobi ke Félix azali émanation ya population ya peuple congolais ezali principe moko universel tango yo pouvoir na yo nzio pas peuple wana ko accompagner yo na sima ba réalisation na yo Félix Tshisekedi aza accompagner te na population na ba congolais mais tango tozali koloba ye azali wana pona ko organiser société l'état azali wana pona ko répondre na ba attente ya population lelo yebisanga attente nini ya population ezali répondre vous avez comment tant que vous avez la population a jugaka ba dirigeant par rapport à ba réalisation na bango au quotidien ndé na lobaki bazalaka élu chaque jour moni melelo vous avez comment a été social na biso ezali par terre inflation ezali ko continuer vous allez comment ba salaire ezali ko perdre valeur na yango chaque jour création d'emploi ezali parce que chaque année ndeko vous allez na 2 millions de Congolais ba kotaka sur le marché de l'emploi est-ce que ndeko Tshisekedi a créé au moins 2 millions d'emplois chaque année pour akanga hémorragie o ebandaki depuis époque ya Kabila parce que mais ya kuti misala ezate akuti misala te akutaki entreprise ni lelo banquette komi ko salema l'opposition, la résistance. On suppose que, tenant compte, il y a l'histoire, la Zalaki,
azalaki kosala lecture ya temps pour na koyeba ete situation ya mboka lokola ebandi awa tia wanga soki na ye na bokonzi na korépondre na population na basecteur clé oyo mais ozali komona ezali le cas te ce qui veut dire que bazali bato oyo bazalaki préparé mpo na kokamba te ozali komona parce que biso lelo na lamuka lelo na nouvelle elan tozali kotala kosala lecture ya temps mpona koyeba ete soki tozwi bokonzi lobi peuple soki opesi biso bokonzi tala esika tokobanda kobongisa yango oyo tala lolenge nini tokobongisa mboka ekosenga biso mpe 50 parce que Congo ezali mboka moko ya dimension ebele il faut koyeba yango il faut kobanda au moins quelque part il faut kobanda au moins quelque part bongo peuple azali kotalela yo ndenge nini ozali kosalela ye peuple akopesa soki ezali ndeko Tshisekedi peuple akoconduire soki mpe ezali moto mosusu peuple akoconduire tozali na démocratie bandeko ya keo bosala ki choix ya mabete bosala ki choix malamu ya kopona télévision na bino YouTube Congo Esengo officiel plus télévision tozali kokoba ozali président ya ba jeune coordonnateur national donc coordonnateur ya jeunesse nyo surtout ya nouvel élan ezali na likambo moko euti kolekana wana na kotuna yo en tant que responsable ya jeunesse makambo o bana kelasi bauti kosala kanisi que ceux que mona qui angote na téléphone na yo mais oyo qui angata koyoka en tant que mokambi ya jeunesse ya parti ya Adolphe Mozeto tango mona ki ba image wana ou bien tango yoka ki lisolo wana ya sex tap wana ya bana wana oyo ba misusu ba bengi yango ba tourner film pornographique bana kelasi na ba uniforme kelasi ba sambwisi uniforme kelasi réaction liboso ezalaki ni réaction liboso parce que pour Nazali parents en tant que parents aussi bien sûr indignation on les ali ko heurter sensibilité à batu belé moni ba parents ba jeunes misusu pe bazali choqué les ali mais o ezali ki o swinga les sous makasi ezali prise ya ba décision précipitée ya ba dirigeant bazali ko organiser société tango ministre ya éducation azali koloba ete na mlandi na ba média qu'il y a été bana wana bazali bani na système éducatif mais ezali grave alors que constitution ce qui na sanité l'article nango 43 ezali ko pesa droit na éducation na ba jeune nyonso na bandi ete bana wana bazali bango pe en quelque sorte victime bazali parce que moni jeunesse les ali victimes ya mauvaise gouvernance ya ba dirigeant au balekaki système éducatif ya mboka na biso ezalaki délaissé à la merci de tous parce que jeunesse azali nde bakondi ya lobi tango tozali ko boma jeunesse o tozali ko assiéger mental ya ba jeune to contrôler mboka wana ba jeune wana bazali victime na bamboka o ezali développer au comment a été d'ailleurs question mususu il faut to mituna est-ce que ministre azalaki na compétence ya ko sanctionner directement ba élèves bazali encadré na hiérarchie pardon na directoire moko na niveau ba école na bango puisque na ba école ezalaka organisé na ba comité de parents tozali na ba conseil de discipline tozali voir même na ba conseiller d'orientation batala ka ba kaya bana pour na ko orienter bango bazala délaissé te na kati ya société au monde il faut ko landela bana wana pour na kotala soki ete bazali peut-être na ba problème moko psychologique ko landela mwana mwasi wana topé azalaki victime ya harcèlement de par ba tyran moko parce que na âge d'adolescence ça la ba comportement moko ya sikao et bimake pa ya bana il faut ko encadrer bana et non ko délaisser bango na société parce que bana wana bazali lobby ya ba parents na bango mais décision ya ministre wana et kaboli pe société et ça na ba misu bazo mona décision ministre ezali malamu makasi mais bazali ko bossa na te ndeko Joël que décision ya ministre ya liboso azongela ki yango sima baye ko bongisa bana wana babengani bango kaka na école mais babanir bango le sous mais ozali komona to lobaki ezalaki réaction moko précipitée oui précipité on a pas dirigeant bazali précipité mais au moins tozongeli kaka na décision ya liboso décision wana kaboli parce que ezana bato mususu bamoni ke bana wana eloko basali ezali ya malamu te esengeli ba subir conséquences ya bêtise na bango donc loi wana et décision na ndenge koyi wana esengeli ba subir yango yo au condamné yango au lobby que c'était une décision précipitée mais quelle leçon tirer
de cette déviation de ces enfants. Encore, Awangana Moni Ndeko Joël, en tant que responsable de la jeunesse, il y a nouvel élan, au condamné qu'à les politiques. Mais apparemment, au Bossani, par la responsabilité à la société, même aussi de l'école. Dépravation, il y a ma mère, si il y a un canabiso, ils allaient à la vitesse mort à croisière. Ils allaient, dans le lobby, thermo, ils allaient indignation. Ils allaient dans la vitesse, il y a lumière. Vitesse, il y a lumière. Ils allaient fait, ils allaient réel. Donc, tokoki ko kende nango, na ebité na mathématiques, ils allaient fait ou ils allaient vivre dans la société. Alors, ils allaient résultante, il y a nini. Il y a des problèmes. Comment on dit, à Tatoleki, na TV, à Tolobi, banana, basali, mabe, et rechanger le côté parce que ceux qui baboti. Bazali na responsabilité moko ba rejouer et ba boti pe bazali victime parce que au moni tant mo boti sengeli ya ko repesa éducation bana ya mususu sengeli ya bima kwa ke na kamwa made so bana bana pe bazali exposé na éducation diffuse les lotos zali na ozali komona évolution à mokili ndenge zali ko kende hein il faut ko landela bana sévèrement pour na ko bazala au moins na encadrement moko ya makasi et to keli suna ba école ba professeur bazali na problème bazali na difficulté bazali ko toucher ba salaire ya malonga te ba professeur bango moko bazoko kalisusu ko transmettre parce que mission à professeur zani ya ko transmettre moi na wana pe ba valeur ko ça avec lobi azala morale mais les lotana na ba école romona et que ba école ya lelo ba collège encore catholique comme voire même privé et ça où ezala ki lobité parce que l'état azali ko permettre été azali ko moni mboka ta vous allez se développer de kozali na évolution économique ezali pe na évolution démographique donc tant population azali ko mata l'état pe azali ko matisa mbongo po atala lolenge nini fois à gérer makambo mboka mais lelo ya biso tozali na évolution moko démographique ya makasi l'état azali ko sala lelo côté lelo tozali na combien d'écoles na mboka na biso Congo zako mona l'état zali ko tonga te ezali ba même école belge atika ba même école peut-être moi moké tongami mais nombre capacité o esengeli bana ba ko kota ezali respecter tes professeurs comme il peut surmener azo ko transmettre matière bien te l'état il faut à la refonder ay ba ko tia par ya éducation ezala wapi par ya justice ezala wapi par ya sécurité intérieure à organiser société na lobaki na bandela émission na yo que l'État azali défaillant. Mais il faut qu'on reconnaître des défaillances soit na pona kotala été to bongisa lolenga nini. Voilà tout moni tant que tu as benga na réconciliation nationale wana nazoloba vraiment à titre individuel réconciliation nationale les alliés important mais biso la paix sincère les ala sincère oui tu sais bazalo kota moni peuple tant azali kokola tozali na phase moko ya soulèvement populaire ya liboso ezala qui intellectuel ezala qui dans les urnes les loto rumi ko kende na phase moko ya révolution moko ya libanda ya balabala peuple esengeli ya ko se prendre en charge parce que ba dirigeant ou bazali on a bangonde bazali cause ya misère à peuple congolais donc biso na combat na biso ezali ko édifier population azala ka distraité mais qui pépé marambo etalimboka parce que yé pas azali ko participer et d'une manière souffrance ya peuple yé européen azali responsable azali coacteur ya souffrance na voilà bandeko tokomi na suka émission na bino ba sujet zalaki ebele tokai ko aborder ba révélation ya confrère na biso ya RFI Alain Foka lolingi nini ba minéraux na biso zali exploiter na kanisi mikolo zali koya tokozongira lisusu Ndeko Lopez to yokape point de vue na ye tokozluka pe mukolo mususu tokosala émission ya munene penza d'un côté ba jeune ya Lamuka de l'autre ba jeune ya Union Sacrée ya FCC hein na lolenge Ndeko Joël alobi ke ponaye azomona ke sengeli pe ba jeune à un certain moment ba réfléchir sur les questions politiques totike lango kaka ba tata wana ba vieux wana te mais des jeunes aussi doivent discuter entre eux de la question politique. Et nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Lamuka organise une grande marche le 15 septembre 2021 pour demander le consensus autour des questions qui divisent, la réforme dans beaucoup de secteurs. Mais, Monsieur Joël Lopez, vous allez les faire en français et en lingala, les derniers mots par rapport à votre marche du 15 septembre. Merci, je pense que dans le bandana français, j'en appelle à la conscience de tous les jeunes. C'est une marche pacifique. La Constitution nous confère le droit de protester pacifiquement, bien sûr, pour dénoncer la mégestion qui se vit aujourd'hui dans les institutions du pays, la cacophonie, mais surtout dénoncer cette fraude électorale qui est en vue et qui est organisée par la classe politique. Donc nous appelons tous les jeunes dans la rue, partout en RDC, pour dire non à une CENI
politisé pour dire non au glissement et pour exiger des réformes institutionnelles pour que nous ayons des élections, mais pas seulement des élections, mais des bonnes élections qui rencontreront l'adhésion de la population congolaise au grand maximum. Nakolobango pe na lingala pona kobenga ba peuple congolais nyoso bazali kolanda, surtout ba jeunes na lobara yango tozali ko constituer 60% ya population congolaise mobimba. Donc bisonde ba jeunes tozali na besoin misala pour tout tongalo ba famille, tozali na besoin ba crédit, mais pour to somba pe mabele to tonga pe mwanda ko organiser société, mais ozali komona ete ba dirigeant bazali ko kamba biso, bazali ko prévoir misala te pona biso, tozali ba to ya chômage ezali c'est komata misala ezali te, système à crédit ezali ko exister te, parce que tant ozali ko kene senga crédit bazo senga o brade et loko esengeli ozo na musala na ba projet. Donc tozala biso nyonso na balabala le 15 septembre oyo pona to telemela seni ya mayuya oyo bazali ko sala to telemela glissement, parce que constitution mobeko li konti ezali ko limiter mandat ya président de la république na 50 boye te to koma na suka balo baba boya to solo la po ba yiba lisusu mwa ina neto des années ba mesana to lingi ete élection ça les mana 2023 pe la muka oza na ticket gagnant na e oya ko gagner ba élection po ete social ya peuple congolais, sécurité ya bana mboka eza la prise en compte. Donc le 15 bisonyo sona balabala to exiger ba réforme institutionnelle pour tout refonder l'état na biso. Na pesi surtout merci na journaliste Patrick pour l'invitation na plateau na ona sepeli. Merci beaucoup. Na qualité pe ya image na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso tozali kaka na Congo. Je pense que tozali bisonyo so ba congolais to boy tribalisme, to boy division, to discuter parce que moni lelo na ba parti politique bazali ko instrumentaliser ba jeune, bazali ko pesa ba jeune ba machette, bazali ko pesa ba jeune mbongo ba kende ko sala ba désordre, bazali ko mona ba jeune ya lamuka ba komi menacé na niveau ya changu, il faut na dénoncer yango parce que nazali moko ya ba jeune ya lamuka omoni biso to lingi to zala na unité to discuter autour ya ba philosophie ya mboka, autour ya ba idée lo lenge nini to kotonga mboka na biso, comme ça biso to zala ba jeune o bazali mayele oyo ba kotala to pe biso to zala pe biso moko porteur il y a développement to pe ya changement ya situation ba congolais. Donc merci beaucoup na sepeli na bandi ezali mbala liboso te pe ya sukate ya kozala na chaîne na bino. En tout cas na ndimite je crois que tokobanda okuta na mikolo ezali ko ya chaque fois que actualité kobanda kosenga, mais oyo nga na retenir ya mutu ya makasi tokosala grand plateau ba jeune nyonso to ba parti politique o ba lobaka mingi wana tokozala na bango ndeko je vais le kozala bien sûr okobanga ba jeune ya ba biso na nouvelle élan to za parti et ndimaka d'ailleurs contradiction, parce que je suppose que c'est ensemble que to retonga ndemboka. En tout cas ezali maloba kitoko ce qui bolandi bien ndeko Joël azala ki kozala trop batouté abando zala trop Congo. C'est ce qui fait la force de la République démocratique du Congo. Nazali na papa nanga aibsaka nga lobi soki ba congolais bato bakosana kana ba congolais soki ba congolais bazalaka unité mbele balkanisation to betaka lisolo sale makala, mais le fait que les congolais bazalaka na makambo na bango mais tant comme likambo ya Congo ezalaka na loko moko boye union moko boye sale maka oyo ba Belge baloba l'union fait la force, ba congolais ba ebi ko salela yango bandeko. En tout cas, pour lelo tokomi na suka émission na bino politika na émission na bino oyo bomesana kolanda na Keo télévision Congo Esengo officiel plus télévision, les bons choix que vous avez fait. Merci beaucoup ndeko Joël Matondo. En tout cas tokomi na suka, merci mingi na ndeko Pichu Mansia oyo azali na ngambo ya ba caméra yemoko na 2 caméras, allez-y comprendre. Et vous avez la facilité. Tokutani mikolo ezali koya émission na bino ezali au continuer ndenge na ebisa ki bino chaque fois que bozo landa ka bola ikaka bo benga baninga ba s'abonner bo sala pe ba commentaire bo comment ndenge nini ndeko Lopez akimi ba question misusu boye bo benga ye a répondre na ba mituna boye boye bino pe boki ko proposer ba question tokotanga yango a na plateau na bino après ba inviter na bino ba koyoka ngo soki ndeko Lopez akoka koyate tokotindele yango na WhatsApp azungi seli biso yango biso avant to bande émission prochaine émission tokotangela bino ba réponse ya ndeko Lopez après ou bien koki ko sela biso vidéo aseli biso vidéo na téléphone atindeli biso par rapport à mituna na bino après bino peto et biso peto balancer li bino yango pour que bozala satisfait tokomi na suka émission na bino mais botika la brancher ndeko Patrick Chibango azali Jassim Po azali ba émission ezali kili na Keo bokolembate toza na pona bino tokutani.